Quand elle dit qu'elle me répond, combien de vidéos sont sur les réseaux sociaux où elle insulte tout le monde, même les autorités de ce pays? Elle a insulté un monsieur de... Elle a parlé de la mère dans une vidéo où elle attaquait un monsieur de la francophonie. Ce monsieur l'avait insulté qu'un jour. Pour la petite histoire, je vois une vidéo dans le média. C'est vrai, je suis de l'opposition. À la jeunesse qui me suit, doit savoir que quand on est dans l'opposition de l'opposition du pouvoir, nous nous battons tous pour cette république de Kimbaou. Des Patrice Emery Lumumba, avec courage. Il faut que les gens apprennent que quand on fait la politique, on n'est pas ennemi. C'est une compétition d'idées, de pensées politiques. Et ça s'arrête là. Ça ne vaut pas la peine de s'insulter. À quel moment cette dame s'est permise dans une vidéo, répondant à une consoeur journaliste, je cite, Paulette Kimutu, que même si vous m'amenez à la justice, vous trouverez les magistrats, Mukenji, greffier, Kadima, tel Mulumba. C'est pour vous humilier. Je ne sais pas si vous êtes de quelle province. Maître, le tribunal n'a pas de... Monsieur, le tribunal n'a pas de province. Donc... Voilà. Très bien. Gloire à Dieu que le tribunal n'a pas de province. N'a même pas de couleur pour le dire ainsi. Mais elle a confirmé ces choses. Et je suis du Kasaï, Moulouba, sans pur sang d'esprit, de divinité et de culture. Et je m'assume. Je n'ai jamais tenu de propos injurieux à l'encontre du chef de l'État, président de la République, que dans les médias, j'appelle grand frère, tout. Je m'oppose à sa façon de diriger ce pays et je le dis ici. Si c'est une infraction, qu'on la note. Je suis de l'opposition et je m'assume. Je ne suis pas obligé de le soutenir. Pas du tout. Quelqu'un dit ici qu'elle a fait 40 jours à Makala. Moi, j'en ai fait plus de 11 mois. S'il vous plaît. Quelqu'un vous parle ici qu'elle a perdu son fœtus. Moi, ma femme, je suis dans la prison. Ma femme avait été à terme de 7 mois. Elle a failli perdre mon autre enfant. Ma fille aînée, j'étais en prison. S'il vous plaît, on parle de quoi ici? S'il vous plaît, on parle de votre frère, votre compatriote. S'il vous plaît, j'ai des grands enfants. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si on saisit la portée de cette histoire. Quelle légèreté. Madame dit qu'elle est des entreprises. Oui, des entreprises criminelles. Criminelles de formation, criminelles professionnelles. Dans ces vidéos, quand elle dit qu'il y a un montage, je suis professeur de médias, j'ai dit encore une fois, comme elle. Mes émissions sont connues, j'ai fait des grandes émissions dans ce pays. Dans cette vidéo-là, la dame parle posée, tranquille, sûre. Je travaille. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yeli bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique.
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, boutique la bébé. Oh Inda la mignonne au Bongolian, zéro. Le bezala qui n'a 10 52 au Bongolian, on a un. Yangozo pesa posa posongi sanga bébé na mouluma. Passa là-bas, chaussée caca, on a voiture.